oyebisaki otika biso tozala nini baumbu baumbu ya Pharaon. Tout à fait. Tozala baumbu ya baégyptien. Oye kobimisa biso soi-disant ke nzamba tindi yo. Liboso na biso mer rouge. Omoni peuple bosanaka facilement. Il y a des gens ba omona miracle parce que ba bosanaka facilement. Ba bosani ke avant ba bima. Pharaon bimisaki ba magicien na ye ba bimisaki ba nyoka. Bible lobi lingenda ya Moïse nzamba bi Moïse qui as-tu dans ta main? Kwaka Moïse abwaki babi nzete Moïse ebongwani nini? Nyoka. Et nyoka ya Moïse meli ba nyoka ya nani? Liboso ya nani? Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Nayebite mosakolérique. Moi c'est mon kwazolanda biso. Papa mon kwazolanda biso. Égyptien ni na télémélion. Par la grâce de Dieu, zéro et kokoma 100. Nalingi na loba que les œuvres du diable est réel. Que nekotuna la plupart ya ba fazer. Eza condition moko eza nini? Divorce. Divorce. Et ça dit que bana musuba kendo consulter molili. Naza moto moto ne suka ki ngai. Nene mununga na moto me mangala banzela mambe. Nekende luka kisi. Pour la venger moi sa papa na ngai. Si ko pona ngabo ndi na boy. Na ye ba oka tangu na leki na délivrance que nazaki na nyoka na kati. Ngolweye bakavale ka mutute. Ekozwa na setomboli. Ekozwa na keka sebibiso. Nzambe ya soni ka futanda azwa ngai. Bozwa bana bino ba victime te. Mosa colérique. Soko za mutu ka perdre yango. Soko za ba bijou bungisa. Ozala mbongo soki bunge bungi. Mais loko kyo sakate za vie ya bana. Dans notre chaîne chez Bisso Télévision, dans l'émission émission sur Grâce à Dieu. C'est une émission où on a simplement makasi, c'est une émission yo makambo mukiriko salate mais nzambe na biso la koko sala yango. En tout cas, nzambe pambola équipe technique mobimba, pambola notre DT Denis Monsoro, notre cordon Eliash, sans oublier encore Israël Monzo et puis Tobo Sanité Jacques Milambo et puis l'assistance on a tout moni moko Zara, nzambe pambola tout le monde et puis na race finale kuna tomoni na kombo ya Monza en tout cas nzambe pas mon naturel mais tout le monde que le tonnerre bénisse abonnement je crois que le qui moi mingi ya kobake prophète Eric en tout cas papa voyant ka bamba yazo kima pourquoi on dit une TVT non ce qui le ko ça les alités le ko bezate to mi responsabilité pourquoi tout ça na lelo na ebike papa moko na maman moko bozali pe mobele bo sepeli ki on encore une fois les prophètes Jérémie Kabamba oyo babenge voyant je crois même sarabino qui chose na babanda TikTok avant là je vous dis c'est pas parmi voyants chose na bayebi babanda internet kala les voyants so montoyer ba live via Facebook les voyants donc mais koleka boy vraiment non mais Nzamba sali grâce maintenant que l'éternel a permis à banamena koleka pona il y a des choses nzamba zo sala na nzela na ye je crois moi to contestant vous ate pas des choses moko ezali vrai ngana message na moi mito bandikala ça fait déjà banda to ebali na ye et ça fait plus ou moins 15 ans oui 15 ans banda to ebali na ye voyons mon sacolérique shalom boni oya vandi na trône azobatela biso enfin na trône azobatela biso nanga ngo baka vous pe na mon maîtrise wana ça me fait tellement du bien et puis bato belé ça fait bandole qui awa je crois les 3e 4e émission il y a des échos il y a aussi des miracles aussi des témoignages au batba ko benga biso force ezanini
oyebi oya batami na se loboko na nzambe abima molongi. Amen. Lelo, la plupart ya bato que nous sommes, tomesani na nzambe. Mutu moko akomisa nzambe habitude, akomisi ba pasteur, ba prophète habitude, akomisi église habitude, akomisi misère, blocage, freinage, célibat, bakambu na nini habitude. Yango nzamba okoko sala te. Nzamba okai ko salela Moïse na habitude te. Ayebisi Moïse parce que eloko poussaki Moïse atumbola nzambe tangu Israël ebimi na Égypte. Bati kokende batala liboso na bango mer rouge. Batala na sima armée mobimba ya Pharaon ezolanda bango. Peuple bandi kolela, ce n'est pas là ce que nous te disons en Égypte. Toyebisa ki otika biso toza nini? Baumbu ya Pharaon. Tout à fait. Toza la baumbu ya ba Égyptien. Oye ko bimisa biso soi-disant que nzamba tintio. Liboso na biso mer rouge. Omoni peuple bossa naka facilement. Il y a des gens ba omona miracle te parce que ba bossa naka facilement. Ba bossa ni que avant ba bima. Pharaon bimisa ki ba magistère na ba bimisa ki ba nyoka. Bible lobi lingenda ya Moïse nzamba bi Moïse qui as-tu dans ta main? Kwaka Moïse abwaki babi nzete Moïse ebongwa nini? Nyoka. Et nyoka ya Moïse meli ba nyoka ya nani? Liboso ya nani? Ya peuple monaki. Mais tant ba moni main rouge liboso la bango. Babi to yebisa ki otika biso toza ba esclave. Tala siko main rouge. Na sima armée mobimba. Moïse aye ko ebisa bi Seigneur. Avant tout nzamba ebisi Moïse abi loba na batuna yo. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Na yebite mosa colérique. Moi c'est mon kwazolanda biso. Papa mon kwazolanda biso. Égyptien ni na télémélio. Problème ni na télémélio. Tout ça dépend de votre foi. Par la grâce de Dieu, 0 et kokoma 100. Amen. Par la grâce de Dieu, 1 et kokoma 1 million. Amen. Et par la puissance du Saint-Esprit, million peut kokuzonga 0. Tout ça dépend de votre foi. Ce qui te montre dans chaque jour, tango bimisi, et quoi méga. Tango bengi si la kati, il faut renouveler. Même ici, na poto, ba wifi, ba renouveler la kati. Chaque mois. Ce qui t'a dans le il faut ça renouveler. So renouveler, te va téléphone et les kate. Ce na yaka chaque jour, na kendo renouveler, tant il y a prière, tant il y a concentration. Oye binga imosa colérique jusqu'à ce que dans zonga na mabele na ebi kosa la culte sa personnalité te na bandolo ba naza nzambe ndaza le quoi nzamba za solution za peuple na merci solution za peuple na merci beaucoup je crois na moni yo na une dame maman Mbote. OK, je crois va to banda l'homme de Dieu na okamabison na prière. Matondo na yo kolo esiko vandi eleki tel mabule balia bamela na biso ebele bakufwa biso na bomo yezaki bolingo pe ngolu na yo na yebite problème nini mokili ezaki kolanda biso nzambe ezala eyano ya bana yo eza misu baza ba problème bakufela batata bakufela ba mama baza na ba soutien te bazoyeba te bayebisa makambo na bango na banani nzambe oza wapi déplacer na trône ya bonzambe no kota na mitema na bango solo na bango pesa solution kamba émission du début jusqu'à la fin au nom du Seigneur Jésus de Nazareth amen amen. OK nalingo bengape ko relater biso pourquoi yena madame oyo Mosa colérique tolobakango mokili mobimba TV za radio te. Nalingi na loba que les œuvres du diable est réel. Les œuvres du diable est réel. Pena ko conseiller bana nzambe tout bazolanda ngai. Et loko tobenga ka divorce. Eza parmi biloko yo ebomisi mabote bele. Amen. Même ici na RDC. Kene kotuna la plupart ya ba fazer. Eza condition moko eza nini? Divorce. Osomona, divorce esali ke bana musuba kendo consulter molili. Divorce esali ke bana musuba koma ba criminel.
Divorce, c'est ça là que bana misusu va perdre ba mariage toute leur vie. Divorce, c'est ça là que misusu va kotanasi anini. Mabele. Soki ozala motema te. S'accélérer et eu place. Bible lobby, femme soyez soumise. Mais homme aimez vos femmes. Moi si oyami kitisaka akenda liboso. La plupart y a la divorce, c'est ça moi c'est comme kitisate. Moi ça a plus que famille na yeke libala. Il y a d'autres mobile ya monaka moi c'est anda pour le quoi rideau. Moi ça la ba dépense nyonso ya ebinde bakipaka. Moi cité. Mais baza ko rendre compte que bitumba ya banzoko matiti ne yokanini. Soki lelo ser na biso Belinda. Aye lelo na émission aza matiti o banzoko mabundi ya yokinini. Basi ya côté na moment moko très dire ya vie na ye. Ma benyoso ya sali parce que banzoko basala nini. Babaki ye matiti ayoki passe merci. OK, merci beaucoup maman Belinda. Je crois que vous avez beaucoup de bien un jour comment moni bazo tuna question mais babitaza mukolo kokoloba na ebité ni le komela kio penini nzela ya papa Jérémy Voyant ni na sali pour que le lendemain koleka na télévision ne papa zo balika déjà soki ya bombanda so ba divorce bon na ebité zani papa nanga na nyonso ekomela kinga. Oh, comme il te pour nous a déjà délivré na o elekaki. Moi ça papa nanga ayo ki sanga ba passe mingi na vie. Moi ça papa nanga yaka libala, mama nanga sa kufa. Ya komisa ngande lo kwa mbanda na ye. À l'occasion ya pamba. Nyoso yo sala pa na izaka mabi. Asuki na ko yinanga te. Andima ndeko na ye a violenga. Mon Dieu. Le quoi papa la nyonso ngala lobaka. Atika la ta kondimela ngate. So mo se alobi ya lobi ke nyonso nazo kosa na lingi mwasi na ete na lingi bazala te na libala na bango. Na le la nani. O continue comme tina point papa la ngamoko. Andima pe mwasi na lobi ke ngala ko fana ndako. Peuple monaki. Mais tant ba moni main rouge liboso la bango. Babi to yebisa ki otika biso to zaba esclave. Tala siko main rouge. Nasima armée mobimba. Moïse aye ko ebisa bi Seigneur. Avant tout nzamba ebisi peuple Moïse abi loba na matuna yo. Ngawe menga kuna pangangana. Donc, tu as pas comprendre, un peu trop attristé pour la choc. Le maman. Nous sommes même pas nganga. Ndenganga sikolo atulenga susi nanga lubike naza posa na venger. Nda checkinga semence nyoka. Semence ya nyoka. Maman, mon Dieu, je n'en parle aussi. Et le monde de personne qui vous avez posa venger nani. Naza ki na posa na venger moi sa papa nanga. Sikolo to kepa nganga. Ton équipe ngangande achanga sema sanyoka zaki choix na yoto choix nana sikopona ngombe na boy na yeba ngoka tangu na leki na délivrance que nazaki na nyoka na kati mama ça to vole non nda achanga sema sanyoka na kema koluka bandeko nyonso ya mwasa papa nanga na bimana bango wa mibali soki na bimina mobali fa kufa. So la binika na mobile quelque temps bo akufa te bana libu maman ça pas ngala na bonne depuis de 15 personnes ba innocent bato ba innocent ba yebeli kutu mtunga makola makambo te tu bon o ya violent quand problème il pas kufa déjà. OK après Jambalula papa muteme sukanga pona komaki na komi penaza mwasi na pe na posana za atana mobali Parce que c'est moi ça qui peut le soutenir. Mais nous sommes approchés nga, il peut faire kufa. Ndito na la mère papa voyant na téléphone après ce qu'on attaque surtout sur repentance, la vengeance. Malobo ya le baka na vidéo wana. Nde touchanga tant on a bengi papa.
tout le monde a mis mais à lobby dans le téléphone. Nde na ko ndima kiaza pe msala nzamba solo. Nde abengisa nga na église na kendaki ni na leki na délivrance. Na délivrance. OK, merci beaucoup Anne. Je crois que tu as représenté biso délivrance et malam, je cause aller l'homme de Dieu le prophète du voyant, il t'a expliqué très bien comment ça a été passé et puis les gars parce que là lorsque nous avons délivré ça a toujours être conscient. On monit tout ça qu'on a vite alors bah ça va l'essentiel. D'abord voilà. Mon colérique. Alors ben la lio na ba tu sois mon comme un fou hein lorsque tu fais des choses na ba nous tu as besoin de TikTok tu as besoin de nini sois comme un fou mais les lots nous comment les produire yo puis mutu mbabiki. C'était comment d'abord parce que peut-être l'exacté pe na kirdam le bon sur la grande ligne malamu pour et sur notre bateau sur notre côté sur la canne de défense. Zamba pambola biso nyonso mon colérique. Oui. Nayo na ba epele bazala mikili ya libanda bayebi voyant. Butwa te yinti rume lisuka tongo esakani etalanaka. Chaque fois on a solo là qu'avec ma fille Belinda je pleure. Pour montrer mon thème à ma belle nazo senga na ba parents. Ezala biso ba papa, ezala ba mama, botsaka lito ina bana na ok kolinga mwasi na yo makasi me kobosala te ke mwana za makila na yo ok kolinga mobali na yo makasi kobosala te mwana oyo boti aza makila na yo pona ya na makambo ya ma fille Belinda. Moi que je vous parle nazala victime personnel. Maman n'a pas bolongue la poli la précédente. Oyebi maman na yo bien. Azana nécropole. Tant oisu mon bali papa ya ba petit frère na famille mon bela danga. Papa ndima mariage. Abi moi si mais moi na yo te. Prophète Eric, moi mon père c'est un 100% Luba. Mais maman c'est 100% Ngala. Mongo. Tellement maman zaka nesika otsanga ite parce que alinga ka mon bali makasi. Na se retrouve à mboka. Na lingunda leka mandaka de 1996 à 1997 j'ai fait 3 ans. C'est là on a école ko péché bis na bide bakata kabila maman dit malibala mais pour que son fils aîné oya boti na bomwana na la victime kayeba kate c'était na ba moment oyo donc il cause un grand criminel peut-être si la pouvoir. Non, quelque chose à la coulou, tout le monde à Kinshasa, on maîtriser ma côté. Mais le Ngolu, et soit Kabilo pour pas m'apprendre comme ça mon truc. Ngolu est ma cavalière à mon tout et cause on a cette tombolio. Et cause on a terrassé bibi. Zambé a sonné Kafutanda Zwangai. Oyebi. A Sukolingai. A Sali on a Sali. Même ma vidéo là, nazala maman mo kodira de ma bisingai. Na wendi ya zikida juste pour nga webi wendi nyonso ya biso to sala na zikida na manda nese mama nzamba pambola bien papa nazaka fani no mwana ngana mwana linga ko mingi zana benga ye ngabi loba na mwana yo mobali bakabwana zozonga ayamba eta zo yo memele maladi et c'était réel mobali na zo maladi maman bi na mona kayo lokolo saka nini théâtre voilà bon na kata ba message même si à TikTok na zongi sa ba famille belé na nzela na songa na kamba ma fille Belinda papa qui soit kufa c'est moi qui l'a enterré mais non air à l'époque il y a linga qui libala malinga qui mwana ti par là na zongi na ba mama bozwa bana bino ba victime te mosa colérique soko za mutu ka perdre yango soko za ba bijou bungisa ozala mbongo soki bunge mais loko ke sakate za vie ya bana et ça la bana nzambe bele ba olanda biso nzambe apesa nyonso na zanga bana mais aussi mwana net ngai depuis mon fils est né oyebi Jérémy mwana a 17 ans depuis mwana nga botamiti l'âge à 17 ans na makenda projet pas mon tout wana pena le boya nakenda te na okikoloba te akoyepa na yo akoyepa bapaster mosusu papa bapesalaka na bana te na vie baperdre keloko eza important pour recevoir ce qui est très important téléphone nanga eza important mais mwana aza très
Très important. Papa ya Belinda préféraki libala. Na préféraki mwana te. A sacrifié mwana na ye. Mwasi wana kanga papa na kisi. Ozolanda. Mwasi wana kanga papa na nini? Na kisi. Mara traîner aza bon aza école mona madame nanga musakata. Parce que ngape madame a musakata. Ozomona. Nyonso o moi imagine toi okuti bana na libala. Belinda no baba bota maka mibale. Ndeko na ya kufa papa boyi kokunda. Mon Dieu. Ta kufa Nicolas Maratre. Jésus. Regardez l'ingratitude ya mokili oyo. Azui ba ndeko na ye baba dobima na mwana po ba bebisa ye. Mwana azopesa rapport et papa ko beta ye. Papa ko sambisa ye. Jusqu'à ce que moi sta mobile ba yokali ba benga nini. Non. Ezo kwa Congo alobi telelo monde Android. Akepa ba ninga la ndenga se retrouva nanda kwa nganga ba mema isoki na Kimbaseke. Akoma quand même chaque fois quand il pleure ça me fait très mal. Papa ebi toi na bana pasi na ba ko 4. Le lona dima victime ya bana na ngai et ça on dirait ça la Belinda. Gloire à Dieu. Malgré tout ce qu'il a tué. Oh ya bomi mais Nzamba a récupéré. Gloire à Dieu. Nzamba a pas collié ma faute. Maman wana tindi de konae ba komi ko violer. Allo ba papa benganda ke nana da pandata. Accoucher na nganga wana. Mosako ya ki kolinga mwasi eza mabete. Kolinga mobali eza mabete. Mobali nini ozobima na ye. Mwasi nini ozobima na ye. Il y a des gens étoilés ya vie na bango ebeba. Akabona na mobali 5 à 6 à 7 ans. Mais a raisonné à kani. Mobali ana. Mobali ana sekenda sala vie na ye. Momona akaka mobali wana. Pour en fait, Eric, non, c'est ne pensez pas aux événements et ne considère pas ce qui est ancien. Moi, c'est à Watolinga et Mingi, ce vocabulaire, il m'a laissé tomber. Nati, Bible, Bila, Nati, même ça, pour enseigner, bisoté. Pourquoi vous faites la Bible, quoi, il y a et Nazaki, moi, c'est Eric. Attends, au Kaboni, 2 ans, 3 ans, ça, quand mobile, vie Eric, qui est dans ça, là. La réalité, là, est réalité. Babenga na Belinda nganga komisaka emwati na ye ataye sema sanyoka pour la sacrifice ya nganga tous les hommes au Belinda adose à la bango bakufa na famille ya Maratre na bango bomba 15 jusqu'à ce que sorcellerie yeye makasi abandi ko bebisa même ici famille ya maman na bandeko baza ba inusa na poto ya kobota bana bakizengi babota bakizengi omona mutu na poto bandika bakizengi ozwa accident na poto batu nyonso bapesa bambongo yo bapesa kayo te ma sœur mobali nini yo bima na ye mon frère mobali nini yo bima na ye oye loko esalaka batu tembe satana banga mutu ana mituka te satana banga mutu ana bajipi te satana banga mutu ana baimmeuble te satana banga bato baza renome te satana banga kesika yesu aza mokonzi soki nzambe aza otere ya vi na yo te oza papa mosako lipermetre nga nayebisa yo baluka mbongo banganga babela maboma baluka succès kindumba basuka na sida kiyanga bani babela batibere me bao nyonso baluka yesu baganya bavila moko te aluka yesu aza moganye me misoso bazoluka yesu na kati ya badute lokwa na botaka te na obote esu te libala na lokwa ekufa na obala lisu te mwasi wana vi na ye nde eleki na bana ngai mwasi akoleka mwano te mobala akoleka mwano te tala mwasi kitoko boye balekisa ye victime me ngai na kati ya baémission oyo batomona yango eza théâtre eza vanti ya landanga numéro soki naza na 50 vidéo c'est que 50 numéro eza wana pe chanzate depuis Vodacom eya na Kinshasa numéro moko na chanzate numéro te moko oyebi ke soki na numéro na ngai eleki te c'est que naa na voyage me nasala momi nde abengaka ngai ntango abenga naotokola matiti na matoti naesema molingo omeka ngai oza na esprit ya nyoka yokati bato yobomaka epoka malo baboma na paster mona cité verte paster abima na ye paster akufa na ye natali na yambe epa na ngai
Na boya premier jour pour yambe pas na yambe pas moninga moko. Alors tu que la mauvais sort. Mais quand on attend na biko, nanga na dans banda moninga. Sortir les gens à la biso, lobi na bitoki. Mon frère, ton banda ko sambela. Apôtre Michel Akoya. Ton banda prière na ezaba 16h17h. Maïezo bimaï na senga bi asubi. Na ici ma protocole, ma sœur boss kangaï liputa. Liputa ne pour la maille, hein? Ba super mi amiba les obima. Ba super mi amiba les obima. Oh ya kotaka na semence miba linyoso. Oh ba kufate abenda ba makamba. Musale fwe beba. Étoile beba. Yoda moi si boyo karisute. Mon frère, moi si dini yo bima na ye. Ndoko nini yo lota. Ozala mobali ano lota amabe. Mais on maîtrise un kaka. On lota moi ça la mabe on maîtrise. Mon sale colérique la sorcellerie réelle. Kindokeza na ba impact. Kindokeza na ba étape. Kindokeza so e bomayote. Kindokeza so e bomoto kala. Eric na beza aux l'étoile. Ba boto lonini étoile. Bazui malade de diabète ba pession. Et ça va vivre dans le diabète, c'est la normalité. Malade de cancer, ba pession. Bazui malade de sida, ba sainini. Ba pession. Bazui ba yo yo boti. Mais ba komina bango le quoi nya ou nani. C'est ça ce qui est arrivé dans la vie de ma fille. Est-ce que ce qui moi ndeko ya mama na moko viola que zaka bango nyonso. Mais victime ke ya bango ba papa ba yebi la kwa bololo. Nino ba le koni. Ma serolia biloko nani. Mon frère biloko nani. On vivre na nani. Nani yo mona kaka espoir pour na yo. Mo sa colérique na yebi lo komoko. Jérémie Kabamba voyant na botama. Un jour na okufa. Na yebi sa kanzambe jour sur jour na kokufa bana na ba okundanga. Ba koko na ba kokolo na ngefo basali. Bana na ngefo ba ponela ba cercueil. Yo zala matanga mama bino polino biso nde to ponela esi. Tout à fait. Biso nde to bi maison kofie kunda mama. Tout à fait. Biso nde to bi nécropole kunda mama. Même bibi la mane yo bata na monde na ponda bala tisa mama na kai. C'est la même chose, il faut ba na ba ponela nga costume. Ba ponela nga couleur à cercueil na libulu. Mais na kontima kokufa la moi na terre au nom de Jésus. Bon ça il faut ponya ngona ba kajaso. Mais ça va paraître belé voilà na biso bana ba okufa. Ba okufa tu ba okunda mona normal. Ah moi na kufa so ko normal. Obota ka mwana moko, obota emisa tous les lotika na moko. Obota 5 les lotika na mibale. Chaque année bana no azokufa. Bazeme longwaka yo kaka. Qui t'a vendu, qui t'a acheté. Je crois pendant 5 minutes, lorsque Bandi va délivrance, et puis qu'est-ce qui s'est passé à qui et puis quand jour il y a des bosso et ça il la maille na Sénat. Né mon sapole Michel ayo betangai apôtre Michel betanta la boko. Bon le col la taki moi ba jip ka banga bilayana. Na senge ba serba kati. Ndé na apio habitant la na yo tala ba super. Ba aza présente. Ba super me belé. Mosakoli solo. Na deuxième jour, tokenda na prière intense dans un bassin na nzambe belé basonga kanai. Et loko ebima eloko la nyoka na sexe. Mon Dieu. Munoko nango songe. Mon Dieu. On va dire ba azaki muke metala mulai. Et puis la sexe. Munoko songe si que awa ezo mwende de Gillette ezak. Gillette. Tant ou to bandi otuna abi papa. Chaque fois na banda ko bimana nga j'étais à l'aise. Mais c'est la bimina mobile mosusu il faut akufa. C'est que loko ya do ya mibali eza se masa nyoka. Même yemo pa yo ye bango ta mebimie na ni. Eza na batu mosusu bakatela bango mosakoleriki. Okombota mobala te. Obala mobota te. Bala bota no vanda na libala te. Moi s'il faut manquer mobile. Mobala ki pakayote. Ozomona. Ezala pa libali mususu ba ndanga monda te. Azwa moi si me ba secret na bete la kamama na. Ba secret na bete la bande connaît à nini. Mais c'est la sorcellerie.
Et ça passe sous la katanga coupé à nini. Même balobi toute vérité n'est pas dit. Au moins moi si nanda kwa libala aza mobali alala la chambre yo chambre. Moi ça considère mobali. Moi ça préférera considérer maman nae bande koni mobali azo ko étiquette. Et ça basi belé ba olanda ngai basundo la bana pona mibali. Mobali nanga mwana ana tinate. Et ça mibali belé basundo la bana pona basi moi si nanga mwana ndoki. Mwana botama ndoki te. Belinda botama ndoki te. Ma mère ya marâtre. Nanga yebisoka mwana oyo botinda ko salisa. Mais lelo otoza koloba. Ye marâtre kima papa wana. Ka Belindo ndazu papa na. Kaka mbongo ya garantie nga la pesi akomo vanda la papa wana. Mais papa ye moko pa koleka. En tout cas, merci beaucoup. Je crois à télévision à Lingonga. Je crois tous allons profiter directement que le Banayo au peut sa numéro de téléphone parce qu'il y a des gens, il y en a qui ont besoin. Mais quand surtout nous sommes moins salobis, nous-mêmes nous avons sélination, on peut pas si il y a une assemblée d'ensemble ici aujourd'hui le long nous avons sélination il y a Kolata Lopete, on a été que ngai na madame na matuka pour les photos là-bas na biso. Et puis le baranzambe qui n'a kuna mwana te parce que Abraham akunda Isaac te, Isaac akunda Jacob te, Jacob akunda Joseph te. Tandis que Joseph akunda ki Jacob, Jacob akunda Isaac, Isaac akunda Abraham. Ba ifeza la bongo. Numéro na téléphone bato ba kuta na baboy, ana poto me vizo tambola te. Bima na mosi mo vine beba. Et puis bato tilo bazana kata ba agence wana. Nino roba na bango. Avant na lobali lobasuka pena pesa numéro nazo senga na mwana ngai Belinda. Ozana iloko a 1 minute ya koloba oyo bana nzambe bako saisir na nzela ya grâce de Dieu ya nzambe abikisi ngelo ko loba makasi baba ndeko na nga toluka nzambe. Amen. Osoki nazaki attaché na nzambe malgré la souffrance ana na lingana sa dom soute. Amen. Toluka nzambe kaka. Merci beaucoup. Ma fille a dit que tout le Kanzambe. Kosa kindumba te pona passe. Koko tanda kwa nganga te pona passe. Koboma mutu te pona passe. Ye komile me kolinge komela yote. Message we vanda la vie na yo. Barzo affiché numéro langa 081 375 2794. Benganga na tongo na midi na pokwa. Benganga eloko pe so boma bana nzambe belé. Omona mutu aza na problème. Azara difficulté. Ceux qui n'ont pas de prophète, ils n'ont pas de non, non, non. Tous ceux qui vous avez des problèmes, appelle-moi. Vie n'a eu les kimbongo. Amen. Hein? Ceux qui ont des prophètes, ils ont senga mbongo. Ils ont des prophètes, ils ont bengami basunga. Mais les n'a dépôt les qui n'a délivrance, ils sont pesés naïni. Ata safra. Mais les gens ont gagné moko ya ba âme na la ganzam. Monde a ténèbres brisé échec. Na lingi makambo e komela yo. E komela papa na yo. E komela maman no. Beaucoup fait la chaque année. Ba boba la kate. Bobo takate. Bana kokufa. Ni sale beba. Consulter nzamba voyage Rebika baba. Basala kerrer na vie na yo. N'invite basala nzamba combien yo consultant. 081 375 2794. Bibelobi. Que le faible dit que je suis fort. Que le malade dit que je suis guéri. Est-ce qu'on peut tellement au consulter Nzamba voyage Jérémie Kabama? Bossala tout ce qui s'est passé. Bossala immédiatement. Mais dans Nzamba, les choses vont changer. Nzamba va restaurer. Je crois que Nzamba va restaurer. Au nom de Jésus. 081 375 2794. Que le bon Dieu vous bénisse. Très bon Dieu bénisse, on a présali, tout le monde a souka notre émission, nous avons pas de la maintenance sur l'émission. Oh, je crois si l'homme de Dieu les canapes parce qu'il a besoin de bika. Il dit, notre Dieu, ce soit toujours à paix, et moi malheur. Quand les malheurs allaient toujours courir, il faut courir, bah, souk, c'est les cambos allaient wap. En tout cas, papa Jérémie Azali wana, bengaye, le bani les cambos à couler là, il dit qu'il y a une sa solution, les cambos wana. Pour nous recompter les cambos en 2026, 2025, au cas, notamment, 2026, pourquoi t'as les cambos wana? Merci beaucoup de me regarder pour là. Tika tenzambe yalola atambula nzambe la pona bana nzambe. OK. Merci. Pendant qu'il a prié, tosu kisango na prière. Pas de problème. Na bakombo nyonso awana sina mokili. Kombo eleki Yesu ezali te. Kombo kitoko tika na yembela yo
na bakombo nyonso awana se na mabele kombo eleki Yesu ezali te likambo oza nango ma sœur likambo oza nango mon frère bino bozolandanga monde entier likambo ekokai na kombo ya Yesu eza te na déclare siko likambo wana yoka soni mpe Nzambe honore yo na ntongo na midi mpe na pokwa reçois ce que tu as besoin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup.